te bato maboma wana biso de toi déjà na renseignement nango baza bato maboma te, ce sont des infiltrés militaires. Ce sont des infiltrés militaires. Tout ça na gouvernement na biso ba fongola miso. Il y a des infiltrés au bakoti militairement pour créer une rébellion interne. Oyo bato msa soda ba benga, ce sont des cellules dormantes. Les cellules dormantes na matière terrorisme bokoye ba bango te, mais ba mona bango par rapport au comportement oyo bango bazalaka nango. Bato maboma nyonso il fait partie des cellules dormantes ba poste avancer. Il y a des ordres qui sont créés, les nazis qui sont créés à Kinshasa. Donc des ordres qui sont créés, donc nos services doivent s'activer vraiment bang. Sinon... Il faut faire la mise, il faut identifier tout le monde. Tout le monde, il faut identifier. Mouto yo habité, aza suspect. Pas mouto yo yara taillé na quartier, na kara zonga bino ebité. So monier, il faut dénoncer. Il faut un renseignement, même service à renseignement, il faut ça là. La capitale est en danger par rapport à ndenge toza komoni la ndenge makamozo ezokendele. Po ezalaka bongo te bato maboma na minduki na banini tout baza ebele. Ba mususu pe baza mabo. Baza ebele. Eh bien baza ebele ba mususu pe baza mabo mate. Biso tozo remarquer net biso place toza to remarquer. Bato bazo na mituka na babutu na balupango mo bosu na lupango mo songolo ba chanja ba plaque ya ba voiture. To ebisi pe to sali pe rapport na ba service. Mais jusqu'à présent to mona service mo côté o ekiti. Et là, nos places, on va changer les places, mais tout ça, il rapport. Tout baza Angola, bato bafana Angola, Congolais bafana Angola, ba ebinege sa vie ba frapper Angola. Anola gina bato maboma, si bato maboma comme belé, bo sutka mamo frappe. D'ailleurs ba kanyi bato maboma wanini, zamoni mboko nzamba lingango. Ko kanga bato maboma ya ko déjouer ba plan ennemi, donc nzambe azo déjouer, nyoso ba osala izo simbate. Bato militaire, baza bato maboma te, baza ba commando, baza ba saboteur. Donc baza bato akoya na ndako ni école za ko tina école net moi au futela minerval atiki atelo mo ebeti bana bakufi. Babilo ba terroriste banini bato maboma na baza bongo. Baza bato maboma ka te. Ce sont des commandos ba saboteurs. Merci beaucoup na bandeko tout ba occasion kolanda micro balader na biso na 4 à 3W Congo France. Merci na mon boss monsieur Di Pombo apesa biso chance lelo to panza sango na bandeko ba diaspora baza libanda lelo na mboka na biso couvre-feu o bandi le 18 o bana mboka congolais nyonso to congolaise baki ke misu likola misu mutu moko ta kotika la sima omoni ke depuis ba mboka na biso depuis to banda ba congolais belé bazalaka o lisasi ya bangi o boy mais le congolais no safongola miso akuma kolandela politique akuma kolandela nana do sala mabe na mboka couvre-feu to ebité ba tebeli bazolela ke couvre-feu eza pona bato bakoti bato mabe bakoti na mboka miso bazolo ba pona maladi na ebité est-ce que 21 euros ba tse ba ko réussir nango par rapport banzela par rapport ya citation on dit vivre à wa mai za ka bato so toka ba mai abana kotoka mai msusu 0 RT 4h bato so bana kotoka mai msusu mai bima 23h ya ba commune belé ba mai bima te maka na butu est-ce que ba réussir ngo phénomène ya na 20h couvre-feu l'autre so ba congolais so ba meka kope sa vie na bango na ba konza mboka est-ce que ça que il y a des côtés tout le monde qui l'accession à la TV, toujours l'accession à les réseaux sociaux par rapport à ma boma auto qui va côté, même si va côté na arme. Trop sur là bandeko, papa bonjour. Bonjour papa. Comment nani? Comment on papa Gérard Madioko. Papa Gérard, lelo au monique couvre-feu 21h par rapport au sala au salaka et permettre au bien la banzela et permettre par rapport à musala oyo. Bon, couvre-feu pesami. Les amis beko oyo mokonzi mboka a instauré que couvre-feu ezala to boyate ezali likambo uti pesa mokonzi mais eloko nini ezana couvre-feu tango oyo couvre-feu pesami na kati ya mboka esengaka sikoyo service de sécurité ezala makasi service de sécurité ezala makasi pourquoi puisque le na biso na Congo tozana problème surtout ya banzela okomona na ba ero na ba pesi embouteillage za makasi et comme si ero wana conséquence tango ezali nini yango na zo senga fo surtout la police eza na musala makasi na kosenga bakonza la police
bayeba koyebisa bapolisier basala mosala na bolingo ya peuple congolais toza bandeko soki esali que lokola mokolo oyo surtout alelo eza mokolo oyo na chauffeur na population toza biso nyonso na mouvement na cadence moto nyonso azotala air chauffeur pas azotala l'air fois que nokokota na ye pa kotisa voiture ezala mosika ye pa bima aluka sur transport akoma tina ndako na ye eza problème aluka kotisa voiture nani avant sikoyo ekosenga na bato mosusu que akendaka mosika aza mosika ekuti ye na nzela eza na nini na policier obligé te me bazala na motema ya kimia pe ya boboto ntango bozali na sécurité na bomoni mutu bobandi déjà à partir de 20h30 ntango bozobima na basorti wana pa bato bakoma à 21h à 20h30 ntango bomoni mutu azokende mosika aza na makolo boluka nde boaide ye ozokende place ni okende boyaka topusa mbangmbang place wana yaka topusa mbangmbang ntango mosusu totikata soki ezali mwa 2 km tosali 1 km demi totiki na demi kilometre okoma mbango na ndako ekozala rentable epe ekozala afélicité soki eloko wana ekosama liboso na kati ya mboka na biso ya Congo tozwi esprit wana tolati yango na biso mpe population ntango tomoni ke bapesi mibeko totosa toluka tosalela yango soki omoni ekomi na baere wana soki oza pembeni ya ndeko luka senga ndeko wana olala koboya te ayebiki eza mibeko ya mboka ekwei akoboya te okolala ntina ntongo obimi okendako me baoyo ezali ya bavoiture ozalaki na destination ozokende okuta na embouteillage par hasard eza encadrement ya la police luka encadre bato wana luka boévacue embouteillage esila nokinoki mpo mutu na mutu aluka kokoma na esika ye azali. Est-ce que ezali biti ya maladi to eza biti ya neto yoki ke bato maboma mosusu oyo bamonaki bango na ba arme mboka eza bien te? Bon, omoni ya koloba ebele omoni soki ozoloba olanda o bazoloba yo monité babaka mona ozala na preuve ngande na yoki naza na preuve te na moni yango te situation mboka te na situation mboka ndenge nani mokonzi alobaki pato batela maladi eye eza makasi tozoyeba nde ezali likambo ya maladi ndenge nga nayebi tanke mutu oyo atangi nayebi ke balobi likambo ya maladi ntango balobi likambo ya maladi eboyi maladi wana eboyi tozala ebele maladi wana eboyi tosangana tozala ti 120 30 40 te maladi wana ezali mpona protection ya yo mutu omibatela liboso ya maladi bon maladi eza likambo ya 21h te ezali mibeko mokonzi apesi totosa parce que ezalaki ndenge bazolobake mboka eza na insécurité population faza les former à partir du gouvernement qui tozosala mpona mboka ezali na insécurité do mboka banguna basa bakoti yango wana tolobi ke couvre-feu ezala mais soki oyo ya liboso akopesa nani population nzela akolobela population po population yeba alobi yango te siko biso oyo peuple tokonozwa décision tokoloba likambo oyo balobi yango te na yoki balobi nanga ke bakangi bato maboma nayebi te soki ngam naza na retard ya komona to koyoka na yoki me ngai na acceptaka likambo fo nazala na preuve c'est ça moto ya mayele po accepter likambo fo ozala na preuve ntango bakotuna yo oza na preuve ya likambo wana yango oyo namonaki preuve nango yango oyo mais soki batuni yo oza na preuve ya likambo wana na yo kaki eza déjà défaut. Merci papa. Merci déjà. Merci. Merci. Merci toujours continuer na micro balader na biso citation politique o lelo na mboka na biso ba ko timbela ke bato mabome belé ba koti
na bata maboma na bakoti ebele o baza misusu bakangi bango mais misusu bamoni bango na ba arme to ebite yango mutu esali ke pona bata couvre-feu o batie na mboka na biso nazwa ba combattant ba lipe ba posa koloba bonjour bonjour papa journaliste moni santé ouais ngolo ya sumasia lelo déjà to moni oyo lelo batebele ba koloba citation tozo mona na mboka na ndenge tozo kendele déjà komona bandeko bakangi na minduki o baza bata maboma to ebite mboka ezo kendewa te bato maboma wana biso de to déjà na renseignement nango baza bato maboma te ce sont des infiltrés militaires. Ce sont des infiltrés militaires tozo senga na gouvernement na biso ba fungola misu il y a des infiltrés au bakoti militairement pour créer une rébellion interne. Oyo bato msaso da babenga ce sont des cellules dormantes. Les cellules dormantes na matière terrorisme bokoye bango te mais bakomona bango par rapport au comportement oyo bango bazalaka nango. Bato maboma nyonso il fait partie des cellules dormantes ba poste avancer. Il y a des ordres qui sont créés, les nazis qui sont créés à Kinshasa. Donc des ordres qui sont créés, nos services doivent s'activer vraiment bang, sinon ils ont la retard. Sinon ils ont retard et là on est ici on a pas continué mais il faut pas ça là bas quand on a battu ma bombe on se battu ça dans place moko to mutnyo ça peut battu musu ba ma bombe liboma mais battu musu peut battu ma bombe te na battu ma bombe solo battu bango na Lazare na battu ma bombe ya faux bacha bango kanga na Lazare kuna nde to diagnostiquer qui est mutaliboma ya solo qui est mutaliboma ya lokuta parce que capital est en danger par rapport ya ndenge toza komona la ndenge makambo ezo kendele po ezalaka bongo te bato maboma na minduki na banini tutu baza ebele ba mususu pe baza mabo ebele mais baza ebele ba mususu pe baza maboma te biso tozo remarquer net biso place toza to remarquer bato bazo na mituka na babutu na balupango mo bosu na lupango mo songolo ba changer ba plaque ya ba voiture to ebisi pe to sali pe rapport na ba service mais jusqu'à présent to mona service mo côté o ekiti et la no place on ba changer di place mais to sali rapport na ba plaque na marque nini ba na mutuka plaque mususu ba changer mutuka ba na mutuka plaque mususu ba changer plaque mususu ba bimi ba kei tozo lo ba ce qui est vrai vécu o to moni na misu et puis to sali rapport nazo zela kutu mukonzi mususu ba na pesa y rapport regardez là où nous sommes. Il y a ça et ça et ça et ça. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moukonzamboka, chef de l'État, les services compétents, bonjour makambo au sérieux. Et ça m'a bien makasi. Banan bakoza na sima makambo na poto mona mboka na biso na posa vassement après que le président d'eti makambo elinge changer les sous na mboka na biso tozo kende da soki 3 ans yango ba fête bana mboka ba fêtera les sous bien té ba fêtera citation pas si ba fêtera citation moko eza malo do makamnyo eza bien té banan bakoza na sima makambo. Mais bato bakoza na sibangamo ebani bato les ennemis du Congo et des Congolais les nazis bango baza balingi kimia te balingi état de droit te photo bundisa état de droit tina niveau nyonso tout balingi état de droit te et il y a d'autres pays frontaliers où babani ko yiba ba vivant na mamel il y a des pays de montée du Congo balingi état de droit te ce sont ces gens là biso siko toza wana tozo tala na musika voir plus loin na ça en tout cas, Togotikate, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous allons défendre notre pays. Nous allons défendre notre chef de l'État, son gouvernement. Par tous les moyens, nos femmes et nos enfants, nous défendre Bango. Oyego, ya. Mais nous défendre le pays, nous défendre le pays. Merci to zaki na biso micro balader et là on est au colo bana konzamboka par rapport à la situation oyo ba tseli biso 21 est-ce que to réussir ngo par rapport à difficulté ya bato ka mai musu bato ka mai na ba 0h na ba 23h par rapport à banzela eza ebelete par rapport à ba transport ba mbouteillage est-ce que na chango kuna ba ko réussir makambo ba konzamboka ba lobi te peuple il faut s'accommoder parce que sécurité na eza ko se dépendre na ngo quand le chef dit 21h, chef Ayebi, il y a même la Bible lobby, obéissez à vos autorités. T'attends la Bible obéir à vos autorités. Ayebi, pour aller à chef 21h, tout ça. Donc ça là à partir de 20h, tout ceci ma mon habit son nyons tout. L'homme ne vivra seulement pas du pain. Hein? Mouta vivre quand on a lipaté. Santé na yo na vie na yo ndanu. Tant que chef a lobby 21h to kota to bomba na, basala o bago sala. Sécurité batala qui est qui va identifier nani azanani pour lobby ezala plus meilleur so la ndika kolia tolia tozwani
mais Congo tozaki sous emprise ya banazi baolinga mpe otika te donc bitumba toza nango yango wana il faut 20h sala tobongisa makambo na yo bana changu ya Kimbanseke 20h bongisa makambo 21h kota batama parce que lelo yo soki bazwi biso na baennemi oyo baza infiltré par surprise bokoko bunda te boyebi makambo wana ndenge ezalaka te ekoma trop tard bato bakufa déjà ebele eloko bakonzi baya déjà avisé bayebi eloko nini bazwi mesure wana tofaka na ndako totala ndeni bakopere tolongola biso esprit kongola longola ke o ezali maladie ya corona ezali boye toyebake bato bakoti na mboka toyebi bango nde modele na bango bakoteli te kasi corona pas ennemi te corona pas ennemi corona c'est un ennemi invisible mais il y a aussi des ennemis visibles donc mieux vaut toujours affronter des ennemis à la fois on a deux fronts mieux vaut service spécialisé et éradiquer nos ennemis visibles. Après, toujours quand un ennemi invisible, oyo, distanciation est normal pour éviter maladie. Mais tout fan dans les bakonzi balobi. Yo quand tu biso tona pour sa liberté. Tona pour ça là. Mais bakonzi balobi ne on toyo que la bakonzi toto sa bango. Pour t'attendre zambe tout monde a été mais après ça va bien à travers bakonzi la biso pour na kobattre la biso toto ça. Merci. Merci na bande ko du balanda biso micro balader toujours continuer micro balader. Ba o bakoti oyo to éviter bakoteli wapi. Tokoluka Congolais mikolo aza vigilant. Congolais ya sous Congolais lobité ezaki ke alali na ndako mais Congolais ko motela lisu likolo lisu. Nyanya koti te. Totsa maboko to sunga mokonza mboka na biso po mboka na biso kende liboso. Tozo continuer micro balader. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Vous se présenter na micro ya Congo France kombo nani? Ngai ndeko Sadam artiste. Sadam artiste yo zali papa oyo boza père de famille lelo komona ke bakonza mboka batieli bino 21 aussi lisi musala ozongi ndako est-ce que tu réussir ngo par rapport à la situation mboka na biso Congolais liaka 21 Congolais transport ezalaka pasi Congolais mabele za difficulté est-ce que tu réussir bon batu ba o kamba biso si basali loko wana basala ngo pambate bango ba yebi loko basali vous entendez ba yebi loko basali. Le problème est que les Congolais, tu as deux ennemis. Coronavirus ezali, banguna pe bazali. Pendant le chef de l'État, ils ont un groupe qui Bakangamboka, biso be ba président to ele la bango. Donc les Congolais faut mabele o ya Congo. Somi o ezan kitao ezana mabele o ezan biso ne so ba Congolais. Ezaya batu mo boete de ba kolona ngote. Biso na so to na droit nango. Alors si ba sali couvre-feu oyo Congolais pas azali Congolais fa fongola miso. Nde ba che couvre-feu so mo mutu mo boye ba che couvre-feu me ya bi mangala butu yo pe faut dénoncer pas tant ya kobanga eza sous-traitant ezala ya kobanga banité donc Congolais fongola miso afongola miso pona couvre-feu oyo si l'état tsango po makamba beza na kati ezaka corona te alors il faut to fongola miso moni mutu mo boye mona kayete mo comprendre mutu bana couvre-feu bana comme mona ina quartier ayo sani faut dénoncer. Et là, on est Congolais fa fongola miso. Si ba konzi basala bango ne ba konzi nde bazokamba biso. Citation to mon lelo balobi ke batama boma ba ko kanga bango batama boma ba moni dema batama boma na ba arme. Est-ce que y a honte memel biso citation pour ba sali couvre-feu pour la situation en até. Mais situation ezali. Vous comprenez si bato bazana Angola, bato bafana na Angola, ba Congolais bafana Angola, ba ebinege sa vimba ba frapper na Angola. Anola gina batama boma si batama boma comme belé bo sutka mamo frappe d'ailleurs bakanyi batama boma wanini zamoni mboko nzamba lingango ko kanga batama boma ya ko de jouer ba plan ennemi donc nzambe azo de jouer nyoso ba osala ezo simbate est-ce que batama boma bazé belé batama boma na Congo bazé belé batama boma ya solo pe bazali mais bakanga batu bakanga ba obenga kuluna bakanga na nyoso ba okanga ne à partir na ba identifier moko na moko to eba obnaza maladie mentale ba tie pembeni o aza mentalité nde bakoyeba mais na minute on eza wana en tout cas Congolais nyoso afongola miso o tangi na mwana Congo ana besoin bena you know biso na surtout na besoin to abato staff biso aba kino to botem na kini to mle bona ne le kaka mais to fêter ba bona ne so to fêter kaka na passe na to fêter bona ne ya bienté alors si mokonza mboka sala loko azolinga you know kini zonga mna ne kini zalaka po ya za mona kini o to zu za mona kini ayebi ne kini zalaka mona kini azaki te mona kini ala ite to lo bango vérité mona kini azala ite batani bazana sima ya batama boma no to komona ke place mbokeza na kinya mais mbokezo bendeka ka toujours na makambi bini eza batu oyo bakangai Congo comme ena ti bien privé na bango ne ba momuno ndiye si Congo ko mi ya mutu nyoso bango ba ne ba orenel souci vous comprenez
eza bato bakanga Congo bato mo bakanga Congo en otage ezaka bango kaka pour ça bango ezani pona bata maboma na basa la population mabe to ba militaire baza bato maboma te baza ba commando baza ba saboteur de baza bato akoya na ndako ni école ezaka koti na école net mo ya ofutela minerval atiki atelo mo ebeti bana bakufi babilo ba terroriste banini bato maboma na baza bongo baza bato maboma kaka te ce sont des commandos ba saboteurs bani ba saboteur problème eza bango donc de comme so eza bongo biso to longwa na mboka wana bongo se meto saboter ngo kaka donc mutema mabe ala se pelate yo na ngai to koma pe bien banini na bango pe na kini bana bango pe wana kini bazali bande bana bande kwa bango na bana mulimba baida bande kuna bango te to zana bande kuna bango to kemba na bango baida bande kuna bango te merci okolo bana congolais nini par rapport ya 21h par rapport ya congolais na fongola misu ndeza ina couvre feu congolais fongola misu même so na mona ka été mikolo ako mingi koto ndeni faut fongola misu faut identifier tout le monde faut identifier muto yo ebité aza suspect pas mutako ya ka taye na quartier mbana kara zonga bino ebiete so monier il faut dénoncer il faut un renseignement même service renseignement absolument faut ça là faut batambola tant on déjà bango faut basala musala to ebi na service wa infiltrer bazali mais biso to ali suna liso mutako kosa congolais za susté pour nous aposa ba ke non timi kanti bon ba continuer bango mo ba ebi baza mieux placé ba ebi ngana za na dire na opesa te couvre feu que ne to tenter ata to fêter te to fêter kaka ko fêter avec paix vomira za na paix que na esclave na mboka na ngai vous en prendre na fêter na esclave mais fêti esclave bakanyo ba chaîne ozolia musuna soso c'est mais na za na libre ata na le musuna soso te mais na za libre fêti bien de yango wana merci au monde ba congolais na so mo fungola miso abike c'est mieux kutu a fêter na ebona nete mais balongola ba o ba koti ba bebe nemi ba koti pour na mboka na biso etikala na esengo mboka na biso etikala na paix tozo continuer micro balader par rapport na koti na mboka mabe. Bonjour. Ouais, bonjour. L'autre monique phénomène o ezobangisa mokili bato bazoloba ke bata maboma ba koti na minduki okoyibisa congolais nini okoloba nini pona likanise o ba to mona TV. Bon, normalement, il faut te bang parce que ce total na no elo wa liboso makamunenge bando kene na mboka na biso zaki mabe. Lelo fati beto azui conscience alobi pena que non terre aboyi ba mbidinga banini. Mais to yoko mona siko ba infilité ba koti ba bongwani ba se déséguer ba komi ba to maboma. Ba komo tambola na ba minduki de façon que non ba sala sabotage de façon que non fati beto asambwa. De façon que non, vous voyez ça là, massacre, de façon que non, à la langue, peut pas le baguer, non, Fati pas boma qui n'a pouvoir. Ok, Fati beto, à ça, moutomo, boya boine ko boma. Fati a sali que non, mi be konde et ça moussa nango. Non, batama boma on a bien normalement faut qu'on kangame, li boma peut pas qu'on kangame, faut qu'on détecte bien. Parce qu'il y a ma boma misusu basali que non, ah pena li boma normal, les autres que non, li boma ni on se voit mona ko kanga. Net personnellement, ngai na fouté na lupango mtali boma. Afana ko koma pa na ngamoko na futela pa mutaliboma wana lelo atambola aneka ka dans le vide mais kuna pa na bango na yoki kino ba luka ya mona na te amona nete nani sankara alobara nete tout ça nini ye mutu penta nango banda kala okutu soki ba 12e année na yango na liboma mais liboma faut kanga liboma en tout cas faut ko vérifier faut ko landela pena tout ça nini on est salité tout le monde a phénomène où il y a couvre-feu 29 bande konoso o yebi ki osala musala faut o yeba air ya otango sili sa po 29 ça nda pona kolinga koyeba banani o bakoti mabe banani o baza banyama. Oui na idée wana initiative wana mokonzi mboka azweza nango bien mais ce que loko de kosenga neti biso ba mourir de foot nda foot yango nda ko kotala courant ezozala te ma ezozala te. Bon, ce que 29 ans, beaucoup de gens sont là. Moi, je la télévision, ils ont été couverts. Information, ma camarade, ils ont les moyens de l'andango, ils ont été. Ce qui est balimba, tondimi, parce que l'État a zaga likolo. Mi beko oya ko ici biso de kosala lango to koto sayango, parce que mi beko eza mi beko. Moya ko sala autrement exact, mais ba bongisi la biso de courant. En tout cas, ce qui est non journée mobimba ko wate ko za nango te. Mais ce ba comme 19h, ba zong sata courant. De façon que nous avons la distraction, nous avons un palais. Nous avons moi musique, moi télévision à palais, ou quand nous avons la télévision à palais, ou la match, nous avons la terrasse, nous avons parce que 20h, Baba Rekangi.
parce que biso to profiter ka no ba kwana ba tchaka groupe sika to keta la match to ke sala boy parce que moi to keta la match ezate na parler courant ezate. On ne parle pas congolais, tout congolais par rapport ya azala vigilant ndenge nini, azala na mboka ndenge nini po et vous appelez mutusani mutalibo mate. Mais otali kaka comprendre maman mutu azana signe o boye. Oko pesa congolais likanisi nini, oko loba nini, em so ba konzeba ko ba mutu lobi lo moins malam photo simbango to liba ndeni na ko salela. Bon, normalement pona mutu liboma, pona bato maboma na otobeta sete na lobby. Ya maboma auto yebi. Parce que bon, il n'a pas de preuves. Parce qu'il n'a pas de preuves que non, il y a c'est un technicien, Azo Salamsana, Salimoa, parcours, Naotamola, ou soit à quel somme le connaît à Moussala, n'a pas se défendre. Parce que Moutalibo, maman, on a un carte sélecteur. Moutalibo, ma soeur, monnaie de même Nambeli. To fourchette moko boya position mabe c'est qu'il faut intéresser parce que à cause la dia mutu mabe bon netingane na boya ata kutu keno na komi poto ata na koti na saka mino ata na bimi ata wapi ata na komi mundu ndenge nini mutu ta walo bageli liboma ngana ito ko swana bato wana bato maboma to par rapport to moni ba kumina mino e koza banani bazana sima na bango taki yo Congo bon wana za nango clair on est en clair, c'est que bon matin nini hein ça banane bagoza mais FCC bon nani les bato FCC bato bazo sala ba mascara wana bon nani les sous pena o ko kotsa biso rebelle parce que Fatina no amwana mboka yi alingi p est-ce que yi moko so ko luka ke no a créer cop wana de façon ko bénéficier moi mbongo alingi pété baza ebele kutu ebele o baza ke no ba jaloux na ye. Mais le peuple congolais d'origine en Opena, tout les Libéna Fati Béton, Nzambache Maboko, Akeli Bosso, et le Rokato, les landais vie sociale. Vie sociale, né. Naye boulot, banda tongo, cop, ezate, nazo potana, nazo monte, nazo salaboyeme, moi, Kodame, ezo zalate, passe inde yangoan. Au sala passe, au salate passe. Donc, vie sociale. Lipa ya dese komi kwede. Lipe komi kwede. Nga ineti mboui na komo beta vena 12 pain. Ou ya desa 12. Ok na wando da meka de. Mais le na komi na 12 pain. On d'abord on époque ni. Na époque ya Kabila. Na wando lia nanga lipa moko. Kabila zabia. Non, azane oh wana kutu na yinai na vinanga. Nani? Kabila na yinai na vinanga mobimba. Nani? Ah ya tika. Tika ya. Merci ndeko par rapport to sisi na biso micro balade na biso awa par rapport ya bande ko moni bazo bande ko nyonso oyo babi congolais no tsafongoli miso amoni mutu boye abengi mbala moko par rapport to e baya zanani to lingi benemi na mboka te to lingi biso na biso bana mboka to sala to tsama boko mboka na biso kende liboso ndenge mokonza mboka na biso azwa mboka na biso apesa na maboka nzambe ngana mzo kutali mbala sima balade ko ya na émission ko ya merci. Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com